Accompagné de l'auditeur général de la République, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, maître Constant Mutamba Tugunga, engagé à faire respecter les instructions du chef de l'État Félix Tshisekedi de remettre le Congolais, surtout le plus faible dans leurs droits, a effectué une descente au quartier 8 de la commune d'Ndjili, au terrain Sekomaf, où plus de 2000 maraîchers ont été déguerpis de leur site par certains éléments de la police, se basant sur une prétendue décision judiciaire qui semble être un jugement désinvolte. Le surnommé numéro 8 du gouvernement sominois a déclaré se battre pour le plus faible et qu'il attend le rapport qui proviendront de l'auditorat militaire. Boyaki ko dénoncer cas ya spoliation ya mabele awa ya ba maraîchère ya Ndjili bote. Bolobaki ete bato ya tenu ya ba policier na ba soda bayaki awa bote. Na boende bomoni nasengaki na auditeur général ya FARDC aza compétent pour nako auditionner basoda na ba policier bote nasengaki pe boye lokola na premier président ya haute cour militaire aya awa bote bato oyo bomoni awa bango nde baza ba numéro 1 na niveau ya auditorat militaire na niveau ya justice militaire. Balakisi ete ya solo bazali inscrit na vision ya tata mokonzi ya mboka Excellence Félix Tshisekedi bote. Oyo anome biso pona kozongisa ba Congolais nyonso na ba droit na bango bote. Tolobaki ete ba décision de justice oyo rendu esengeli etosape mibeko bote po ete décision ya justice oyo ezali nde kobomisa bato tokoexécute yango toyokani po ete mosala ya ministre ya justice ezali ya koveye na bonne exécution ya badécision ya justice toyokani po ete ba décision ya justice ezalaka rendu au nom du peuple bote eza na kombo ya peuple na kombo ya nani kombo ya nani peuple wana esengeli eyeba décision wana eza nini bote bote eza na kombo ya peuple bote décision ya justice ezalaka exécute na kombo ya mokonzi ya mboka bote na nde yango mibeko epesi ministre ya justice mitindo ya kovérifie exécution ya ba décision de justice toyokani mokonzi ya mboka tata Tshisekedi anome biso mpona koreforme justice ya mboka bote mpona kosilisa justice ya bato ya makasi bote na boyende nalobaki sur ordre mitindo ya mokonzi ya mboka baescro nyonso bafoliome nyonso tokokangisa bango na justice bote nayambaki banotable ebele ya awa bote bahonorable Mputu bayaki komona ngai batrésor bayaki komona ngai balouange mpe mama Tatiana yaki komona ngai bote et après bino moko bomi constituaki boyaki na ministère bote na ntina wana nde bomoni biso toye awa boyeba ete bato nyonso baza implike bazosambisa mapartir ya lelo auditorat général. Par ailleurs, ayant accompagné l'équipe jusqu'à l'obtention du déplacement du ministre d'État, Madame Tatiana Pembe a relevé que la population fonde son espoir sur Félix Tshisekedi. Elle est satisfaite de ses déplacements, de qui elle appelle affectueusement ministre Solution, qui redonne du sourire
à ses plus faibles. Merci mingi le bitu yaki kuna pala ki bisu ka goya aye mendenge ba kimi boye ba ke pona libela bisu totali sabana kana mbonga bilanga tozo le sabana kana mbonga bilanga makamnyo so misale ezate batata bazala misala te siko bilanga kande mtego sali sabise taka bovani muke ba soda baye mal à l'aise bakoko na bisu bazo piquer ba crise bazo kufa pona souci bilanga yango papa ministre na zo senga lokola ba kei bo turo bazonga tie ba ke de bela pona libela ba bisu tozana kimi. L'État congolais qui nous a donné ça n'a pas droit. Moutante Kango, Bibiane, il se prétend qu'il y a Moumou, mais il n'est pas Moumou. Attends, Moumou, malheureusement, tu as évité. Est-ce qu'un chef coutumier n'a sécurité militaire boyé? À communal, comme auditeur national ou bien à communal? Donc, toujours comme on a c'est grave? Non. Et non, sa population. Minerva là-bas la classe, Nambonga Ndunda. Malade bana, Nambonga Ndunda. Ndako foutela Nambonga Ndunda. Toujours sa population. Ndunda Simi Kishasa. Sur place, l'auditeur de la République a procédé aux arrestations de tous ceux qui sont impliqués dans cette machination afin d'étudier paisiblement ces dossiers pour établir ceux qui sont dans le droit. Il a ordonné la libération immédiate de tout le maraîcher qui était arrêté arbitrairement par ceux qui se croient être le plus fort. Dans l'entretemps, les policiers qui ont été mobilisés à cet effet ont pris fuite et le maraîcher peuvent accéder à leur site paisiblement. Le tout, c'était sous la grande satisfaction du public. S'il y avait 5 ou 10 maraîchers, c'est-à-dire qu'on devait déguerpir 10 ou 5 maraîchers. Et en réalité, c'est un site public. L'État a indemnisé tous les maraîchers. C'est une avocate.